tuna boye likambo oyo ekoyili mwana oyo ya biso soki ezalaki mwana ya poso pembe to un américain na belge pedi ba belge bangamba zwa likambo contre les américains mais oyo ya biso batiki biso ndenge wana likambo oyo soki ekoyaki kuna epa na biso na Congo bien na fleuve Congo mo engaki ezala ndenge nini yango tozosenga na bino bakonzi na biso botika biso te bosunga biso po ete gouvernement belge azwa responsabilité à protéger la place bana baya kosakana ngao place ezali ni garde fou ezali te. Ouais, le ballon s'est arrêté par ici. Et puis Damas il a essayé un peu de prendre un petit bateau. Voilà, il a essayé de glisser là-bas. C'est par là qu'il avait glissé. Il avait essayé de tirer le ballon par un petit bâton. Il s'attendait qu'il pouvait. Et puis, en tirant le ballon, et puis voilà, il s'est noyé ici. C'est par ici que Damas a trouvé la mort. Voilà. Et aujourd'hui, nous pleurons Damas. Damas n'est plus avec nous. Voilà. Explication ndeko azui ba kambo na kati na famille na ye na libota na ye ba na nde ba bimaki na kati ndako na sima papa kendeki musala ayoki ke mwana azui makambo na ndako yango to biso to ye poto tuna makambo ngelekeli ndenge nini bo pesa biso be explication po ba ndeko yo nano ba yoki yango te ba yeba likambo yo esibo zo biso ngai na za papa ya mwana na bimaki na kenda musala na tiaki bana na ndako na mama na bango tango na zuitre na ke musala sima na komi na musala fana bana musala na après midi na 16h tana ko na musala pe na bani musala na 16h to komi na ba 17h carbo ina zo ka ngana zaki na cave na restaurant almoninga na ngaya musala abisinga azuka ba coup de fil na GSM na pona tika ngona likolo place to sala to place de déposer wa téléphone abisinga modane na zo ka téléphone no kuna zo la mingi donc tamuso eza problème tala na vérifier na problème nayo tana komi na zi téléphone na ngai na tali numéro na moni za numéro ya fixe ya ndako non o eza numéro ya fixe ya ndako alors na kendaki na téléphone na bisa musala na sengi pa directeur na bengi na ndako tana bengi na ndako na zui mwana oyo ya misatu papa Manuel abisinga papa dango yo bimaki na simata biso tikalaki Damase adindi na mai bakara ba pompiers laki koto bakara ba pompiers laki na bakara ba policier ngala yela kinzela ko da mona yo kana musika donc ti to yaki sikobo na ngai kuna likolo kuna na moni kara ba pompiers na bakara ba policier papa ngala zalaki te arrivaki na ndenge nini ngala zalaki na musala dona tika bango na ndako na mama na bango na ndako ngala tiki mama na bango na salon azofunga na mwana oya mwasi Daniela Suki po akanga suki mususu simane ngana ke musala na simana ngane nzoka nde mama sikoyo ifala lamba asala Thompson na lamba Thompson akiti siko na cave ba na bimisa Thompson na congélateur ne place siko bana ba profiter laki ba bimaki siko na libanda na kozaka ya mama en tout cas papa ko batina mai ba no beta bale no saka na awa woni na terrain oyo awa no saka na terrain oyo tereza na di côté mo ba beta bale sikoyo ekima kiboye kimi kuna na se eke kote na mai sikotaka bale koti na mai ye sikoyo azona na sikoyo bale na nzela moko eza awa ya piste cyclable ya vélo piste cyclable ya vélo eza place oyo tiki na kote kuna simane mwana bale zeko chola na mai sima ye sikoyo azotambola na piste cyclable na mopanzi kote oyo po alandaka bale mopanzi ti na liboso kuna. Ouais, le ballon s'est arrêté par ici. Et puis Damas il a essayé un peu de prendre un petit bateau. Voilà, il a essayé de glisser là-bas. C'est par là qu'il avait glissé. Il avait essayé de tirer le ballon par un petit bâton. Il s'attendait qu'il pouvait. Et puis, en tirant le ballon, et puis voilà, il s'est noyé ici. C'est par ici que Damas a trouvé la mort. Voilà. Et aujourd'hui, nous pleurons Damas. Damas n'est plus avec nous. Voilà. Ti côté kuna ya pont kuna kana kokwela po biso kutu kanisa inga kutu kanisa ike bameta bale awa bale tango ekebo ye pa ke kolanda bale awa koi nzoka nde mukolo oyo elandaki sikoyo
toyaki awa ko vérifier po maman na etango tozo kolela na ndako na monika ke non il fallait ka ngana ke komona esika oyo mwana zindelaki na mai anga una bise tokende kuna te bonga pena biko na jete na bimakamba wa mai wana te tokende kuna te po mukolo makambo esalamaki tango mwana zindaki ye moko pese mai mama alingaki susu ami zinda so mi bwaka so na mai po pa kufuna libela alors heureusement moninga na biso asala musala na ndako tila musala na ndako nde ye nde mutakangaki ye mama kokende te ngana ko tuna mutuna moko boye po esiko yo bana bayaka kosakana eske kaya liboso ko yi awa yango yo papa justement na mutuna na yo na ko répondre boye mukolo wana tango na kuna na hôpital tango ba ko yebisa biso ke mwana azali susu te mwana kufi simande tozaki taxi po tozonga na ndako tozwi ba former numéro taxi tango yaki toke kokota na taxi tango tokoti na taxi tobone ko ya toyelaki sikoyo nzela oyo kuna na ngambo na ngambo kuna toyelaki na nzela wana kuna siko chauffeur taxi man oyo ya Villa Charleroi yende mutazo bisabisa ke papa makambo oyo ekoyeli bino esala meza ya victime liboso te mutakoyi na mai nzela mwana na bino batu bana bakoyaka na bango ebele na mai oyo mais le tango ya awa asalaka eloko moko te pona makambo oyo c'est dire papa mais asala makambo moko te ndenge nini awa ekosilisa batu et pourtant surtout kutu awa place oyo bana basakanelaka falo batie ba garde fou awa biloko moko empêché bana bakoma na mai batie ata filet ata garde fou ba se protéger yango pena malamu pena bana ni basakana awa bakoma na mai kuna te ezala bato baleka na vélo ako glisser tango ba neige de yaka muto azoleka na vélo ako glisser ako zinda kuna na mai ezala yo mukolo bana ba yipe ba nage te ba mikolo ebele bazali ba yipe nage te ako zinda na mai papa ngai nazo komi tuna boye likambo oyo ekoyili mwana ya biso soki ezalaki mwana ya poso pembe to un américain na belge pedi babelge banga bazwa likambo contre les américains mais oyo ya biso batiki biso ndenge wana po likambo oyo soki ekoyaki kuna epa na biso na Congo mpe na fleuve Congo elingaki ezala ndenge nini yango tozosenga na bino bakonzi na biso botika biso te bosunga biso po ete gouvernement belge azwa responsabilité en protéger la place bana baya kosakana kao place ezali ni garde fou ezali te. C'est par ici que le ballon était tombé. C'est par ici. Essayez un peu de voir la distance qui est entre les terrains et la rivière. Les ballons, c'est par ici que le ballon était tombé. Et puis, les enfants ont commencé de suivre le ballon d'ici jusque là. Alors, les ballons étaient un peu plus loin. Bon, Damas, enfant qu'il est, ou enfant qu'il était, il s'attendait que non, en poursuivant le ballon, il pouvait avoir son ballon. Du coup, alors, après quelques temps, il s'attendait qu'il devrait prendre son ballon. Il a commencé à poursuivre le ballon. Bah, vous savez qu'il faut comprendre que les enfants, bon, nos enfants, les enfants de l'Europe essayent toujours à atteindre leur but. Il a essayé d'obtenir son but, d'avoir son ballon. Ça, on va vous montrer là où notre fils... Non, c'est pas par ici. Venez. Et encore... Là où on avait mis, voilà. Donc il pouvait faire son effort de nager, mais ici on ne peut pas comparer la piscine et la rivière. Parce que ici il y a les bateaux qui passent même par ici. C'est un grand canal. Il y a de petits bateaux qui passent par ici.
Alors, Damas a essayé de suivre son ballon jusqu'ici. Et à quelques 10 mètres, voilà, c'est vraiment, si vous regardez la distance de là où Damas jouait avec ses amis, avec sa soeur et son grand frère, c'était vraiment une longue distance. Et jusqu'à ce que le ballon s'est arrêté par ici. Le ballon s'est arrêté par ici. Ouais, le ballon s'est arrêté par ici. Et puis Damas, il a essayé un peu de prendre un petit bateau. Voilà, il a essayé de glisser là-bas. C'est par là qu'il avait glissé. Il avait essayé de tirer le ballon par un petit bâton. Il s'attendait qu'il pouvait. Et puis, en tirant le ballon, et puis voilà, il s'est noyé ici. C'est par ici que Damas a trouvé la mort. Voilà. Et aujourd'hui, nous pleurons Damas. Damas n'est plus avec nous. Voilà. Alors, si vous pouvez voir ici, il y a les traces que Damas a laissées. C'est par ici qu'il est tombé, ici. Voilà, ses pieds sont là. C'est par ici qu'il s'est noyé. Voilà. À ce qui concerne pour les autorités communales d'ici, nous déplorons qu'il puisse avoir des pétitions pour les riverains qui puissent signer des pétitions, que les autorités communales puissent mettre des garde-fous, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Ce n'est pas aussi la première fois que les cas pareils puissent y arriver. On nous a dit aussi, il y avait aussi quelqu'un qui était aussi tombé. Il y a toujours des enfants qui sont victimes, comme les cas pareils, les cas des Damas. Alors, tous ces temps-là, les autorités communales ne prennent pas les dispositions pour mettre le garde-fou. C'est pourquoi nous, qui sommes de la communauté congolaise, nous demandons aux autorités de la commune de mettre les garde-fous tout autour de la rivière, tout au long de la rivière, de mettre les garde-fous, si c'est possible, parce que il y aura toujours d'autres cas qui vont arriver. Bon, on ne les souhaite pas, mais c'est mieux de prendre les mesures pour que les autorités belges ou les autorités de la commune puissent prendre des mesures pour mettre les garde-fous. Voilà. Si vous pouvez voir, voilà, tout au long de la rivière, il n'y a pas de garde-fous. C'est vide, il n'y a pas de garde-fous. Même si quelqu'un qui peut conduire, tu peux conduire ton vélo, tu peux aussi glisser et puis tomber. Voilà. Donc c'est vraiment déplorable les cas pareils. On est vraiment choqués. On est vraiment choqués.
Bana poto, ban Afrique, ban monde entier, du nouveau Molukaki, Yangoyo. Bana poto, porte sima bakani, bedi batu tout liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci on peut saluer le ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard événement à Kisasa, famille au Monakala, oh matanga CDT lelo ya raté. Au anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka la bomoko mboka. Équipe ma casse na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo. Ozana salon de coiffure. Ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez Bomoko Mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro 9.